Je me rappelle à l'époque il y a Kabila le père, paix à son âme, et homme politique, peu vivant. Tilelo. Oui, balinganga. Na bangaka. Baza mbale hein. Moko na monaka elo mona nzoto na ye yango ebangisanga. Ah d'accord. Bon azana nu fan nanga. Alinganga abenganga tokutana donc ba place moko mystique na banga na ba milieu wana na kima kipedi susu. Ozo comprendre nga frontaka love na kima ende milieu. Nga frontaka ko ça va jeter. C'est qui Olingana lobat. Ben oui, quand on le voit depuis ça là, on va bien. Ah d'accord. Oh, quand on va na-bas, on va na route dans mon colo. Moi paye ya quartier. Ozo benga paye ya route pe fa na moi muntune na coin. Ah OK. On va na muntune na bar. On m'a paye mutu so respecter te nzoto yo na âge aosa pe do aosa na vito ben wa kindumba quoi. Asala pe vina e. Ah d'accord. Eza na ngokaka par rapport ya respect ya mutu ndenge yi moko milingeli azala. Entre guillemets, hein, ba lobby obenga ki bango te parce que ba ki ba koyate parce que yo peso ba peso invitation OK na makamba bango difficilement. Ambiance te. Place où ezana ba lisanga zo senga komela kolia koseka kosangana. J'aime pas. Na koma na zalaka penza na ba difficulté wana. Yanga omoni pe na zalaka ba difficulté ovanda ona bar. On a que des boîtes via non surtout lobi via âge si lelo bati misusu baza ba mikolo na ngana âge mais bazo ça ba vina yango moninga okena ba bar ozwanga te okena boîte o moni longnanga te donc nazala nanga sona ke musala retour na yotala ba camarade na ngana tikana ndako question yelinga mo trop en fait d'ici ya réfléchir au monde na pas no brisque na kanisi trop na butu. On a été fondé quand ça ngate quand ça moi sinon quand ça ngate na idée na bana ko les répétitions tous na répétition na ça satire na boulevard vraiment télé misa penzo zo mona mtona jeep na ba cortège ne penza ya ba soda bana moura voilà to solo là tina mona moura penza ya apesi pe kombo na ye apesi carte de visite mutu munene apesi ngape carte de visite intimidant na ba billet de verre mbongo ya dollars ezape ya fate to kutana pe moi deux fois mais na banga kana kimi mabe eza partout partout nzambe tanga otala mokili aomona ne ka mabe aomona mabe na mutu so nzamba kitsaka ngolo lelo siko loko lobi ke soki mobali aye lokwa ba dada bana bakoli na zolinga e déjà pourquoi question no telemi na makasi bo po esui bino donc ba aventure hollandais na oboya mais so moto yo aza responsable aye na voie normale non maman to prendre s'engager et pas na yo directement na ko étudier na c'est bon idée na yo eza nini po avant tout ba solo la kanana nenga love te nenga love na moni okima na kima love te nga affrontaka love na kima love te na kima inde millier en tout cas il y a monsieur Mobala Mwindo nga lo ba fois par là pour de pembe merci beaucoup merci na singla pembe olai na mbeto sko na drap pembe arrête nani nga mobali azana comportement ya bien mobali azala pe libéral mobali makamambongo zala social yeba ko solo la ezate eloko nyonso omoni ezala bien te ozana mobali lelo sengi lobo sengi mo ejenaka mots Davina Ipoa avec certaines différentes figures et artistes et comédiens. Aujourd'hui, je vous annonce officiellement, déjà dans l'invitation en haut déjà, merci beaucoup pour la considération à Tonton Dako, coach, merci beaucoup. C'est 10 mars, on doit être là pour essayer de mettre déjà carte sur table, tout chama ina vino, bon mon akizaki buzz pour ne pas qu'on satirer comme comédien. Aussi, s'il faut parler de l'actualité.
Nzonzinga Award, il y a certains comédiens où ils méritent qui yango ba jouer yango. On s'est posé de questions, c'est pourquoi ba jouer qui yango. Après un moment, on s'est dit mais on doit essayer quand même yako Luka quand même aussi yako ba gros poisson pourquoi ba jouer ba Nzonzinga Award. Est-ce que bon mériter yango to déjà ba leki, to ba sili déjà. C'est parmi certaines questions autour solo là. On va essayer aussi d'invoquer question ya ba comédien oyo bazala cannabis na scène lelo bazala les soutenir mais baza en vue. C'était dit à quoi ou c'est dit à quoi. Très cher ami, merci beaucoup pour la confiance, pour la fidélité sur votre chaîne. Moi petit conseil. Bino mo pe bo mona te ko ndiri bande ko pe bazali bande ndiri bo nga ba mur pe carrière na bino ba comédien. Est-ce que vous pouvez pas rester calme? Ces réunions d'abord balabara singa famille ben na ramekata na rati. Bo vanda bino ba comédien bo sangana. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle? On parle que de comédien côté négatif. Est-ce que biso to aux anator to bande ko ba na poto ba aux anator. Ce ba na tor bo tcha bango en écart. J'étais avec Xil Péchang l'autre fois, elle a dit quelque chose de très choquant, elle a dit ba comédien belé ba star et belé ba comédien ba comme ça ba fanatique ba tuna bango. Il y a un moment peut-être makambo ezoko maraboui. Heureusement, elle, mon invitée, elle n'est pas pareille. C'est Mama Top Wato. J'ai dit bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va? Par la grâce, ça va. Très bien habillé. Merci. De toi aussi. Merci, pareillement. Des chevelures aux chaussures, en tout cas. En fait, je ne sais pas, mais laisse-moi te complimenter. En tout cas, la maman pour tabouiller. Une femme africaine. Voilà. Et surtout, toujours côté d'un mois de Max. Voilà. Moi de maman. D'accord. Tu vas avancer en haut. Bato bazala na anniversaire na yo. Anniversaire Eleka. Apparemment, c'est comme si Eleka bongo. Et s'il y a anniversaire au fêté, s'il y a. Si. En fait, hier la nuit, je me suis posé cette question. Pourquoi pas chercher Wato, to solo la maman qui maman top, to meka ocha maman. Moi, quand il a mis ça na biki to meka solo là. Ton anniversaire, non? T'es to solo là na biso kara, mais anniversaire, c'est ça moi qui suis. Mais toi solo là déjà. Anniversaire, c'est quoi yo? Ndenge za yoana. Au fait, au ça qui bon. Tu as récupéré quand même quelque chose? Bon, tu fais ta rapport récupérer. Tu as une idée, on a mis ça la plaisir. Ça là. Qu'on s'attendre à un retour. D'accord. Pour s'attendre à un retour, on s'est payé la vite. On se comprend. Voilà. Donc, nous autres, yo, le carambongo, anniversaire présent de yo, yon to botama mukolango. Voilà. Alors, ce que lingi honorer jour na yo ano botama, o célébrer yango, o sepelango na ba ndeko to pena libote longo sala yango. Voilà. Poser la retour te. Retour est pour ça c'est la retour. Oui, voilà. Voilà, on a vu quand même certaines figures emblématiques s'il faut le dire. Gabriel Bolemo, on a vu Thérésia, Oma, Maswaku, Bazaki Belé, Flore Bangou pour ne pas citer leur nom. Voilà, il y a eu certains comédiens que tout le monde a été, mais au Baye Banipé. Zaki entre guillemets, hein, Balobi. Au Bengaki Bangote parce que Baïki Baroyate, parce que vous avez reçu une invitation au Kenya difficilement. Vraiment, là les gens ils rendent songi songi. Baïki c'est na bangote. Oh imaginez na ropo yebinga na kena ba fetité. Oh imaginez na yo. Oh yebina, oh yebina kena na ngai te po yo po bengsa ngana ya kité. Na yebina ngai na kena na ba fetité bon. Na kena ba fetité ezala te ke o so ki pe bo ba ya na fetité kuna. Balatara so bate nini balatara bilamba umndela sala oto bomba nzoto nakena nga ba fetité po nazalaka vraiment trop ambiance te place oyo ezana balisanga ezosenga komela kolia koseka kosangana sangana j'aime pas na koma nazalaka penza na ba difficulté wana yanga omoni pe nazalaka ba difficulté kovanda ona bar on a qu'un des boîtes via non surtout le via âge si lelo bati misusu baza ba mikolo nanga na âge mais bazo ça ba vina ah d'accord oh ko vana ba o ke vana okuta beza mukolo mo pe ya quartier ozo benga pe ya okuta pe vana mo muntu na coin ah OK on me vana muntu na bar on mo pe muntu so respecter te nzoto yo na âge aosa pe do asa na vito ben wa kindumba quoi asala pe vina ah d'accord ezana ngoka par rapport ya respect ya muntu ndenge yemo kwa milingeli azala
yango moninga aucun na babar ozwanga te aucun na boîte au moni longnanga te donc nazala nanga sona ke musala retour na yotala ba camarade nanga na tikana ndako. J'aime ça quand j'arrive des fois on a toute ambiance mouboui. Donc il s'alanga bien. Ambiance moi ils des fois il s'alanga bien. D'ailleurs moi kala na yele na moni en tout cas na sepeli. Mais on a ça na mama sola ngana sola na yo. Na éviter est-ce que vous vous rappelez un jour au théâtre? Non. Pourquoi? Vous pensez pas être un maman Sikaloboko, une maman Sikaloboko, mon bar, la restaurant, mon ville. Nagoki kozala na restaurant moni na ville. Nagoki kozala na maison oyo et kangi ba maison nyonso na RDC na grandeur topé na succès, mais toujours comédienne. Toujours comédienne. Comédienne a avantage et belé pour na musala ya komeya ya musala na ya art yango esala lelo nazala marque na musala na ya art efongolela nga ba porte na musala na ya art ememeli nga ba relation oyo ta mususu nazaka na top te na nga na kutana na nga na bango te na musala na ya art et facilitanga dollar ezali loko pamba la maboko na nga donc ya eloko yo na kotika ngoto ko so na binatika musala oyo nana koko na ngali boso belle vie Malik yem boso bando tindi kangana na fimba allez mémé allez-y ne restez pas à la maison vas-y vite pour balinga so na yeba moni ba pomme ba moni ba dolé moni plateau na bango makina ndako esala bango bien donc ezalara pour na musalo ko nga top to muto mtakumisa musala ne si na ko jamais musala voisin yanga na kitisi donc nga top na mona la RDC Moussalé qui Moussala théâtre. Quand vous parlez de ça, ça m'a poussé à réfléchir un peu loin. Ça m'a poussé à réfléchir un peu loin. Si les gens parlent de théâtre côté négatif, hier c'était des musiciens, aujourd'hui en tout cas ta théâtre bana top, mais ma beza moi trop côté nabino pe. Té ma beza trop côté nabisoté. Pas comédien bref. Té ma beza côté pe ba comédien té. Ça va appliquer. Et ça partout. Place malamu eza te yebsanga place malamu eza. Bon, en fait ils ont plus côté à comédien parce que la comédien est visible de tout le monde. Peut-être visibilité wana mais ma beza partout. Partout nous embêtons à hauteur mokili a mona neka mabe. Ouais. A mona mabe. A mona mabe na mutu so onza makitsa kangolo. Sangolo. Il y a certaines personnes qui ont au théâtre de l'eau en scène artistique, mais ils ont envie de koufater. Pourquoi? Ça la sous-théâtre. Non, mais quand je parle des agents sont invités quoi, on est Mondori, Péasona, Makena. Ah bah koufa déjà. Parce que bah ça la casse sous-théâtre mais agents envie. Mais on s'en est sous. On s'en est sous. Bon, on a ni pour na bango. Peut-être théâtre foutu était. Ou soit art ezalaki ya yete. Et c'est le roi Makila. Au moins tinga mama top na tangela ngote. Na ke inate. Na ke place monte. Ezara na vandi liboso TV na telle séquence moko mbalamo effecté nga na kotipe. Ah d'accord. On comprendre. Bamsou pe bakenda ina bakekolisa musala ngo. Donc tango sali au moins musalo soko sali so eza musala na yo oye bango so pesa ya yote yo mo oye bakeno nzelu place eza yanga tena tika. Ah d'accord. Peut-être areza ya bango te. Vous songez un jour okutana pe musana kokodioko, il est en vie. Tokutana to joana ya koko. Aujourd'hui il fait plus. Bon, ce qu'il ne fait plus, et ça par rapport peut-être à la santé. Santé. Oui, santé, ça permettre de la comédien, vous réfléchissez quand même quelque chose de son côté. Oui, et ça par rapport à la santé. Ni tété ça, je ne pense pas que y a quoi vendre. Ah, ok. Voilà, bonne guérison. Bilal, des fois, un mot, moi, c'est un peu ça là. Moi, c'est un air, moi, si on a un moi, malam. À cadre, peut-être, yaya. Comme Bilal na tournage beaucoup na ya bon monde vraiment qui santé comme raisonner bien santé comme normal comme il faut se contrôler c'est bien donc moi ça c'est nécessaire na vie à mobile voilà un grand merci à Océane Dimba le nouveau marié moi aussi à Madame Tumba voilà Madame Tumba en tout cas félicitations le mariage n'a bien j'étais là c'était super ok hyper vraiment Maman Top.
La question, le long, on a tout sur la piste, surtout sur la mamba. Ah, vraiment, on a tout sur la parce que moi, les comédiens, il y a beaucoup de questions à ajouter. Maman Mélanie, en tout cas, au sein de maman Mokolo, il vit vraiment comment se respecter. Ce qui est traité qui n'a pas de coquette. Maman Mélanie, maman Nanga, coquette a nanga. Moi aussi, ce qui est traité qui n'a pas de coquette. La cause va être si là on a une cause, ça sera mieux. Et ça là yo mabe berero yo salisiko yo soki mutu muso asalongo pa moi si to ba rendre moi nous incrédible dans le monde internet na éviter soko raisonner ni mais quand on a autrement et puis ba comédie ba condamner la coquette libanga zui chaku ndeka ko sekate na côté les coquettes té na côté puis ma mélanité libanga zui chaku ndeka ko sekate il faut voir des choses autrement il faut réfléchir des choses autrement lobby ezaki peut-être nani comment il s'appelle Kyodo wa made boto sekaki le zui coquette je sais pas demain ko so musupe ngai ya on a lobby to abato to meka ko chamali na vino to kitsa motema ndeko moi ça ndeko na biso ma melana za ndeko na biso to tsika kuma maka nyoso na internet ko maloko a compte sa crédibilité mboka. Voilà. Maman. D'abord, na bossa na ki au départ na appelé ça condoléances parce que tous en matanga. Merci. Ba panzango quand 40 jours le 13 mars. 13 mars. OK. Les 10 aux na invité pas le 10 mars d'Acosta garçon de bus D'accord. Moi, on est invité, mais maman, il faut nous. Dada, c'est une grande fille. D'ailleurs, mon ami, ma pote, Priscilla et tant d'autres, Nazarana Bangota, des fois, pour ne pas citer seulement Priscilla, Chaco, Omba, Eli, Nabako, Anthony, voilà, Thérésia et puis Belleville. Belleville, Exaucé. Question il y a trop en fait j'essaie de réfléchir au monde n'est pas nos brisquets quand il y a trop na butu on a été fondé quand ça moi sinon quand ça ngate na idée bon na kanisio na émission ngana ça na zaina papa na big na comme émission il faut quand ça la journée au bengi mutu ko bimela nga so brisquet excusez-moi prochainement je vais peut-être arranger d'accord au quand ça ngana ni na kanisa ki ona oui intimider nga pour oui, je reviens à la question. Dada grande fille, Lelo, Yama top, Mobali Mourabini, Bialinga Balao. Abalanga? Oui. Non, balade. Bon, on t'a dit combat Dada pour nous. Non, j'ai déjà Dada grande fille, non? Il y a un problème. Maman Colis Djaba, moi, Nazara barrière, on a ça, va vina bango, on a fait qu'on a ça, vina. On a vina. Tu veux cet exemple? Et là, on a un vie d'aventure. Bana Bakoli. Oui. Moninga maman là on a par exemple tu peux savoir exemple mon terre à terre hein moninga maman biso dada tout monde maman ba ko ta na hôtel par exemple donc wana ezal wana osala Sonia bana temi hôtel peut-être ya même hôtel ou H nazolo ba non ata grand hôtel Béatrice to ba to peut cet exemple mon terre à terre pour to comprendre biso. Donc maman a mis en côté Simba ina mbali boye to moni bon ba Simba dada ba okota na hôtel net ni raza na lemba to okota na hôtel biso na mbali non d'abord et je n'ai ka bana ngate et je n'ai na public na voilà et je n'ai na public na biso oyo et je n'ai bino nyonso bano yanga yoyo ne na yebeli pe bino nyonso boko benga nga boko loba boko zala pe ko obligé boluka mutu ngo azala wapi pour essuie bino donc ba aventure hollandais na oboya mais son moto yo aza responsable aye na voie normale non maman to prendre s'engager et pas na directement na ko étudier na c'est bon idée na yo ezanini pour avant tout ba solo la kanana oui ako pumbweka lokwa ndekete ya côté non avant tout ba solo la makolo na o solo li oyoki o étudier ndambu ya expérience on a nango ya vie na oyeba ye pe na ko étudier na oyeba ga oloba aza escroc ou bien aza men oui ozo comprendre beta solo ba solo voilà na oyeba mbala moko so ina moni gaza na mutu sérieux to fa na biso ya problème to kaboli na biso reste à vie auto tika na on a ça mon kilo problème qu'on se le dise depuis papa Koufa paix à son âme si les lots s'engager sur une relation té na vandit une femme sérieuse vraiment na vandit un problème té tant que tu vas gozana bakisi ba théâtre bana bakisi
Yo kango. Yo kakana o kate poni. Et ça la ko mo ndi to ba théâtre bana ba kisi. Ngai sala na ngai loko te pona biki nazala nga parmi bango te. Et puis monto ya zolo ba ke intel azana kisi c'est que yé pas anango. Bon donc il faut y ba muninga ni ndoki. Voilà. C'est ça. C'est clair. Donc ayebi kazana kisi peut-être kisi na yepé et la kisi est quelques-uns au bana monde à théâtre bazana ba kisi yango na yebi bango. Oka neti nga top ne na vai na ngabo. So mutasambela directement na yeba ke on de kona to prière biso yo c'est tout. So ineti ndi bat balobara de fake wa to banga kisi fort banga pe bato kisi. Toza animé na même esprit te. Vous animé na même esprit. Ngana bango toza animé na même esprit te. Donc totika lo yokana te. OK. Po tozo raisonner ndenge moko te. Toza na esprit moko te. Makanisi moko te. Toza pe na makanisi moko te. Nga côté na yoka mawa ya yoka ngote. Voilà. Donc côté nga nazo linga ya linga ngote alors tokotambola jamais chez moi. Vérité, vérité. Déjà, parmi la rubrique vérité, je sais pourquoi j'ai posé cette question pour arriver ici. Déjà, vérité, vérité, dans la république Nabiso. Entre guillemets, on voit quand même, s'il faut le dire, Mibala Malonga, au Bakourou derrière Yomeyo Boya, pour ne pas citer leur nom, homme politique, influent, combo. Exemple, combo, s'il faut le dire. Non, tant que combo, peut-être, on comprend, combo, on appelle ces exemples, on a dit Adabo Mole, on a Chio qui tourne, je salue excellence, homme politique. Oh, il y a des questions à s'engager, non pas seulement dans le mais vie peut changer. Qu'est-ce qui a fait qu'au bout il y a une relation, moi, bongo, non, je ne peux pas m'engager dans ma relation. Question aux trop capitale. En tout cas, il y a M. Mobala Mouindo, on a le fois par là pour de Pembe. Merci beaucoup. Merci. Merci Ngla Pembe. Là, il y a un peu de ce qu'on a drapé. Arrête ça. Pour ma faible. Non, il y a une précision. Je me rappelle, à l'époque, il y a Kabila le père, paix à son âme. Et homme politique. Baza peu vivant. Tilelo. Oui, balinganga. Na bangaka. Banga kisi. Problème na bangaka. Toi tu as qui cité. Ko banga. Au moins baza batu mo to banga bango déjà de loin. Hein? To banga bango de loin to monaka. Ça mon bango qui na de amande. Ko banga. Surtout que vous avez su ya sera mo mutebi ba politique na zalaka. Donc voilà. Wana nazo sa satire pas pour les mukendi, je me rappelle na banako qui les répétitions, tous na répétition na sa satire. Un boulevard vraiment télé ça penso mona mtuna jeep na ba cortège ne penza ya ba soda bana moura voilà to solo la tina mona moura penza ya apesi pe kombo na ye apesi carte de visite mtu munene apesi ngape carte de visite intimidant na ba billet de verre mbongo ya dollars ça peut affronter to kutana pe moi deux fois mais na banga kana kimi OK na oloba pe poste n'était pas ba tout ça comprendre mais c'est que sur bazaki quand même belé au bakongo de bazaki na mbongo aya azaki na mbongo kona banga na monaka bazami balé moko na monaka elo mona nzoto na ye yango ebangisanga d'accord na mona yi ba lèvre na ye on est zika on aime la cigarette te pas na bangaka mususu pe lisusu azana nu fan nanga alinganga abenganga to kutana donc ba place moko mystique na bangana ba milliers wana na kima kipe lisusu d'accord mais ce que na lingaika na s'engager ne bana lelo bazana bango tia mutu bazenga Mele msupe na ala soit na poto so wapi po ba proposition za kia bien tam msupe na tonga déjà tam msupe na kina na pe na ba souvenir mais lokona za mta kubanga na banga ina ngaka mais ndo intimida batu boy na ninga ki watu boy na top boy na ninga love ndo za mwa mkie c'est le dit ya na ninga te na ninga love te na ninga love te na ninga love na moni okima kima na kima love te nga affrontaka love na kima love te na kima inde milliers ozo comprendre nga affrontaka love na kima inde milliers nga affrontaka ko ça va jeter
C'est qui? Olingana Lobat. Ben oui, quand on le voit depuis ça, là, on va bien. Nakimaïté. Nakimaï sommet. C'était trop. Ils avaient dit Kolomakasi na bangaki. Ah d'accord, mais il faut faire un malembe. Ah, aya malembe te. Aza de bongo. OK. Et ça place yaza. Ngwende wana ezala yaye, voilà. Donc azala na choité. Donc na bangaki. On ne sait pas quoi dire. Les loyaux, maman top, wato, nazanaye, maman ya bana ebele, maman mou très très gentille. Ou des fois, mbarabate belle, on a bato mon soba s'abiser, mais on n'a pas de choix. Le bourreau est ici à gauche, il y a droite et batté. Voilà, très cher ami, très cher internet. On a vu brusquement des bokito au sol, awa. Na yo lukaye, vu qu'il a raison, qui non comme mission ou na comme on l'a boutou na idée naye. En tout cas, le quoi azaka maman, a yambi moi naye, mais sinon na brisqué boteni on regarder il est pas à moto ko silika en tout cas ça rapport alinganga mingi pona banenge maya musupe ba artiste va fonctionner atanga mona ngana kindete pour tenir to comme peut-être place de comité et monsieur comme inasuka loko ozo kindi pe tournage naza obligé oti ko kende mutu na musupe zo ela ngamo mingi mais non tout na mona moi ndenga passé simple lelo siko loko lobi ke soki mobali aye lokwa ba dada bana bakoli na zolinga déjà pourquoi question no telemi na makasi bo parce que ngana omono za no kana no ka mwasi to bisi kito makasi na zaka mwasi to bona koma mobali te na mono sur le so miki to makasi on donc on fait ça mobali normalement bon na posa papa ba no yo qu'est-ce que papa za ya ba idée nini papa ningi yo linga mbali 65 a déjà il y a combien de 13 ans. 13 ans. Au moins tout marchait bien. Très bien. Pour écart à 15 ans et ça va bien. Ngaza 52 ans, il y a 65 ans, tout marchait bien. Vous comprenez? Et puis à au mérité peut pas bien papa. D'accord. Par rapport à yaye. Bon, naninga mobali azana comportement bien, mobali azala pe libéral. Mobali makamambon zala social. Voilà. Yeba ko solo là. Ezate eloko nyonso. Omoni ezala bien te ozana mobali lelo sengi lobo sengi mo ejenaka. Mobali yo mo ka raisonnera que non. Mbongo et répondra na besoin nyonso. C'est ça. To netinga na mukolo na ko ebise jamais sombela na mafuta sombela na non. Jamais. Babilo ko nga ko santé bilo bana mike. Mais quand même provision na ndaka ko sala et à droit. Ndé na futa ndako na 250 boy albi que donc maman to na yé na complétera soit na charge na soit amina complétera ta 100 et ça n'a pas bien. Bon nazi appui mo roboé oyo ayeko appuyer nga na moi ba désir mususu. Fin du mois bo pesi mutata $300 tia provision. Bote provision na congélateur botier baloso botier bilon son ndenge ezala po mikolo na réseaux sociaux ba komi au congélateur ça provision ba komo be en morgue ba réseaux sociaux vraiment pour ma biso ouais donc congélateur ezanga provision ba komo be en morgue donc tieni le congélateur na comme morgue o tieninga ngombe za puis ça et Thomson eza moi carton na ngoleza nani mama kayabo eza biloko no ceza ezo vivre kono tchesa ki aloso fufu huile mbila allez ba légumes o tchena congélateur kolobozana besoin ko lamba neti ndako na ngamo na client tanga ila ngamba saki makala ko kana biso Kongo yebika ndezala dépôt na nga makala ezanga te soki ezamuke des sacs na mona kiango voilà so ezamuke des sacs donc ezanga te so olingi bazoelinga ngo image donc dépôt na nga makala ezanga te ko kana biso eza bikende bizonga tozaka na confiance na ngote voilà. C'est ça. Donc, vous allez bienvenue. Oui. Vous allez bienvenue Papa, na banananga. Message comique quand même. Vous allez bienvenue na banananga. Vous allez bienvenue na ndakunanga. Vous allez bienvenue na babokilo nanga. Oui. Vous allez bienvenue na maman nanga pe na bandekunanga nyonso. Voilà. Donc na famille wato mobimba quoi. Papa, oyoki donc ba dada ba ndobengo papa. Bah, on sort, comment il s'appelle encore Princilia Kandagan. Princilia, la sagesse. Papa, la sagesse. Maman, papa. Donc, il n'y a rien à craindre, papa. Message est commis, pas même question. Et puis, on a fait Simbo, tu es un camarade dans un galon, Azali depuis plateau Bateke. On a on soit à côté. Elle est sur Fufoko. Galon, hein? Dans plateau Bateke, il est sur Fufoko galon. Ah, galon. Galon est mon nom fanatique, non numéro 0. Galon.
Sali. C'est que foufou ça bien. Donc quand nous y a pas dans souvent to leto journée ça rende boye. Il y a un bon dimanche moi pas maman topa Amélie allié. Vous allez bien ça qui foufou. Alors dimanche ça rende boye et ça bien. Ma casse. Ah ouais monsieur Sili. Merci. Et monsieur Sili vraiment nini yoko loba na bato théâtre na bato nyonso batali biso vis-à-vis ya makambo eleki na internet pour ne pas peut-être particulariser coquette, généraliser génération internet. Et là on y a encore le banabamo et monsieur Sili. Bande qu'on a un théâtre dans le baka tous à la nabomoko. Tant que le babomoko na to le bapenza bomoko o izo motema. Et à la bomoko ya mbebute. Que moningo sekakane olia kana itango likambe ko elie kaka yom to ko mo ke lia na se. C'est ça. Ce n'est pas bien puisque batapoto ba bing benga mo mingi ko lo baete mama top bozo condamner biso pamba ka bino mo na kata monde na bino wana kaka bino na bino soto bani na bina net moko biso na bina tindelo voice oyo ka muto aliaka na coquette amela na coquette yende mutazolo babilo ka côté otika mnoko polele pe batangi na kombo na yo eza bien te nzamba linga bongo te so lingi muninga linga ina ninga solo po ba problème onde to za bato ba problème ko bana kozalaka na ngoka pa na biso ba ya moseka yango na elimo ya coquette e bimi lobi ya coquette ko lima lobi to yebite eza ya nani ko biso soto sito leki wana pe kaka do ba kombo no se leki na ngo e bando zongela kaka pona monde théâtre pe mutu na ba fingi eta azate biso ceci ba fingi ba sosoli ba sambu ici ndenge ezalaka kaka mais l'union fait la force tous en a bon moko et loko l'équipe bon moko ezate tous en a bondeko tous en a bolingo o nzamba zo senga biso yango wana poto tombola pe musala na biso théâtre et kende liboso ba comédie to komi mal répété to komi mal répété na basi na mibali to komi mal répété ya kitoko te bawe ya mibasi balela basi mibale bazotinda mibali na bango mbongo bosala boye bazolela kitoko te ya malamu te tokomo benga mami yibi eza bien ti botika biloko oyo eza malamu te donc nzamba sunga mupepa ngo eleka nyonso eleka malamu ndeko na biso coquette pe nzamba sunga ya bika akoma bien aleka na TV soki biloko ebunga mama pardon eza pona mutu nyonso mutu abatu azalaki na bonne foi na ye bonne volonté asunga ba veuve na ba orphelin asalaki yango na motema mabete meloko le besi mbilinga poto zaka bato les cas senga pardon le pardon est une puissance qui libère voilà okoma na libérer okoma na yo pour à partir de makango risquer okangela baninga musu pe ba porte eza malamu te to solo la bien to pesa na te ba conseil au fingate koloba mabete c'est ça donc mbote nanga na Karine Manessa ma jumelle à moi na pesi mbote nanga na Aminata Ndonga la bile ya Fredi Bile na pesi mbote nanga na Sedoul Bilele mbote nanga na yemoko na kati ya Turquie ça fait Manabio na kati ya Turquie Rita Botai mbote nanga na Michael Botai 100 kilos na Texas donc c'est ça quoi petit frère propre mbote nanga ipe na chanson Bokulaka na pesi mbote na États-Unis bisika oyo zwami mbote na ba mama ni mama nyonso na chamo ke Didier Mpiolo garçon magnifique Alpha Mies moto ya yambonga na benga ka première lettre alphabétique donc na kati ya Bordeaux donc père double quoi Alpha Mies na pesi mbote na nga na bino nyonso bolinga nga Yuyu Belmira Maman Fine balobi la Rose Télévision pourquoi pas Maman Annie donc Maman Annie bana ya mama ni mama mbote na nga na mama Dodo nga na benga mama Dorcas la servante de Dieu merci na émission malamu auto sali pe lelo merci na mon fils Yams merci beaucoup mobala mwinda Angola couleur d'origine merci faut pas la poudre pembe en tout cas merci beaucoup numéro na nga téléphone les plus de ça plus 243 993 60 66 27 soko bengi en tout cas ozinga moko nga penza na kena en tournage voilà merci maman.